Ndeko ya Congo! Après clôture, il y a prière il y a 21 jours. Oh, il y a Salamaki le 17 avril pour la communauté il y a ACK Mobimba et pas il y a évêque Pascal Mukuna. Tada! Ayaki lisusu kolonse 14 jours et la prière il y a makasi yango biso awana triomphe. Tozako continuer à triompher dans ma prière Yakapata avec l'homme de Dieu, l'homme de la révolution spirituelle, Baki Salaye Mutuna Bolongi, pasteur Emma Kalala ya ACK Massina triomphe. Ndeko, dimanche oyo, ezalaki somo, prière ya kafu awa, na ACK triomphe ya Massina sans fil. Précisément na venu Matankumu bana na nzambe bateyamaki bazwaki biloko ya moto et pas ya l'homme de la révolution spirituelle pasteur Emma Kalala. Tout nyonso soit moni akangami aza bloqué quelque part. Peut-être mutu muso amoni lipambelo za nango amona ngo koki eza na lipambelo nzamba pesiote. O nzamba pesio même quelque part ba mekisho kaka. Ba mekisho kaka. Na yaka to lukanzambe awa na ACK triomphe soko continue aux ala de cité na bengi bato soza na muamba na lukunga na funa na changu baya na ACK triomphe eza na veni Mantakum numéro 43 yaka to lukanzambe na ya ensemble aux ala de cité vine ko pambwama vine ko benga na kama na soko la fois passée soki papa na sauver ki mukuna alaksa matu mafuta tenga pe na osala mangama mafuta pourquoi ato ça to teme na nzambe pire ça est tala prière il y a 14 jours ezako continuer yo mutoza na makambo ebele bakanga yo na mokili ya molili yaka awa na ACK triomphe ya Massina sans fil okozala délivré pe okokutana na lipamboli na yo ndeko Kobunga te yaka okwaza loboko na nzambe po awa diti contact avec nzambe avec Pascal Mukuna na nzela ya Emmanuel Ekala l'homme de la révolution spirituelle église oyo 1 mois et 8 jours tala démonstration angaye makamwa nzambe boti kelango ba emakala la po bango nde bayebi yango